Mida oyebiko soko landi Gloria tangwa lobi yomoko kolanda makamba lobi place wana okoyeba vraiment Mida très bien pona yo mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonex mbote batoyo balingaka rando naba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida okoyeba pana yo ki Gloire Olangi na yo bokozala ata na sympathie moko te ata ndenge bozo sangana me fo koyeba Gloire Olangi pana yo deja bokozala na bino vraiment na rien kobosana te Gloire Olangi azalaki na Grèce yo moko Mida olobi na Grèce même opriaka te okokoma mosantu même ozalaka soki ndenge nini koluna okokoma mosantu soki muta koti bino tu bopriaka yo moko olobi yango Mida ozala pe kuna alors Gloria Olangi ye pasala ndenge moko kokataki akomaki mosantu ata tomonaki église oyo akendaki te me tomonaki maloba pe toyokaki maloba oyo alobaki akende tala bisika bakundaki yaye ya fifi siwa atunaki barenseignement taxi banda bisika za tikuna aller retour ekotia soki ba 13 euros obakisi bis ekomaki soki ba 21 euros alobaki akokende apromettre fifi siwa akomaki nani mosantu bien sûr akendaki te wana po comprendre moke Mida alors tango akomi awa na Allemagne aotosala discours na ye kuna epai ya Marie-Laure olandi bien ndenge alobi tout d'abord bato asololi na bango na telefone baza kobenga ye ntango azalaki na Congo babengaki ye mpe na Grèce un moment batika obenga Gloire Olangi yo moko yoki Gloire alobi nini bamisusu wana batikaki kobenga nga bazongeli kobenga nga mpo na koti Allemagne landaka bien Mida po yebake yo nde ozokende koluka ke confiance pa ya Gloria me Gloria akomona o neti lipapa na ye oyo afisible atika na de bonhomme ndenge kaka yo omonaka bato mosusu wana oza na bango bon yo monaka te yo deja oza no kisimbi alors zala wana oyoka ngai Mida okosala bémission okodondo mais kobosana te émission ngo avezwa valeur toujours fotia nini verbe eza Karine Mokonzi mais zala sir soki Gloria akoremercie yo yeba ezali kaka po akotala émission po Gloria arataka ngai te akoko ratene ba fille mosusu ngai arataka ngai te ngai ata na popolaka ye me bisika za alingaka korate nga te po azwaka makambo ya kitoko na kati yao mpe asepelaka etiaka lese meme nazopopola ye alors ntango soka remercie yo eza mpo na bongo yango wana yokanga lisusu Mida koprepare na yo balive ya milai te eza mpenza très important mpo mikolo koya osambwa te bon okoma kondima na yo ubi okoma kolanda ndenge biso tolobaka donc toloba biso otie leader mama YouTube à part mpo ye deja mokonzi nango ye deja nyonso esalamaka eza ye batolingaka tosambwa yo polanda bongo et puis olobi lisusu boye
wana eke na likambo mosusu yo soki ofulama owanganaka na yo mpo na wera ofulama mpo na wera te olobela wera wi bayeba na bato mosusu mofulama te ozalaki na combien de vues tozonga na GDG rien niet et puis tango ozolobela wera oza kolobela wera na sens nini musique ya wera oza koloba nini bachanteur ya wera non oza kolobela Karine Mokonzi au commencement ya GDG na mida awa kombo liboso tia Karine Mokonzi tango ozoloba makambo wera potakaka Karine Mokonzi donc ezaki neti so balobi na yo maison mère eza adversaire nango BG bon chic bon charbon groupe ya wenge ya Jibe Mpiana yo ninga koloba boy te wenge maison mère adversaire nango Karine poza kosala bongo donc continue kowangana mutu aza nango posa azate po mutu nyonso ayebi kofulama oyo fulama ti lelo okokontinue kokotisa ba 2500 oyo komi nango fiere oyo bazwa koshina yo na bapetit me costaud oyo bazwa koshina yo na bafille ya quartier lele yeba okokotisa yango toujours na kombo ya la baronne na kombo ya Gloria te kombo ya Gloria ekozala mikolo yo nakosi soki nakosi banda kotala 2021 pamba yo mida osali ba video kombo ya Gloria eza wapi loba nanga soko azali penza méga star un banya molenge perdu en Grèce à se retrouver en Allemagne par hasard sikoyo yebisa ngai tangelanga mission yosala ezate sikoyo soki nalobi na yo zwa bemission kaka ya 2021 oyo nyonso ekoti kombo ya Karine longola ngo na site na yo mida mama okotikala kaka na mission mibale ata misato nakosi soki osaleli Karine emission mobimba te okosaleli ya ndambu soki ya ndambu te okobakisaka ye lokola pilipili soki okobakisaka ye lokola pilipili te okotia ye lokola miliki na émission na yo donc aza na bemission nyonso mais Gloire Olangi okotia ye na nini ata yo moko loba Gloire Olangi okotia ye na nini Gloire Olangi bon nabombango nanu wana kopupula ye moko mais yo mida yeba Gloire Olangi yango oyo kosalela bemission nayebi ozolandanga deja po ntango ndenge etani yo otala susu nani ngai otalaka nga kaka mpo na oyoka émission te moyebi ndenge na nile rendez-vous oza na susi obelaki alors soki okotala ngai eyebani mpo ya koyeba makambo nini ya koloba me ndenge nalobi boye kende kosala kotia kombo ya Karine te totala émission no soki ekozwa en plaire donc nani naloba boye ntango oya kosala émission ya Gloria oya kosala yango mpo biso toyoka mpo tiaka kombo ya Karine mpo epesa elengi mpe mpo okoma toujours na bachinois révolté pembeni na yo me meka sikoyo ata Gloria azokipe yo te meka kosala sikoyo émission mobimba na Gloria kasi akomi na limani te banda Gloria aza na histoire aza na mwana olobi bongo te banda yo mpo leka na Grèce banda émission yebisa mpe bato bakoya loba na bango émission oyo Gloria kaka tozosepela te suka kotiano Karine ata mwamba te ata pilipili te yebisa mpe bato na yo batia te totala soki olandisi 3 émission soki émission ya Gloria yango ekozwa ampleur nayebi ndenge nalobi boye olingo meka yango na ebandeli me okoka te nalobi na okoka te sala makasi ti 2 heures ditano ekoka soki 3 heures moko koka te oyoki alors yebaka ngo mama YouTube
azakasu na tina ondima ete. To ciao c'est la famille kuna na Facebook. C'est la famille. Okenda, mo posa kisimbi. Atoza kisimbi ozaka c'est la famille. Moko pupa mape okozwa. Utiliser na mbongo Karine. Mais Gloria na yo ekobela te. Soki Gloria na bato babenga ikala. Azana bango besoin te. Alobi bien. Alobi wana. Donc ndenge sa komi na Allemagne. Akokata ba relation. Na ndenge moko ya kosakana te. Surtout azolinga ase isolé. Bongo na internet. Bato alibosa kokata. Eyo mida. Soka kopupulo te. Akokata elo na ninga mabete. Po akobanga yo popule. Omone loko nde yo kobangisa yango wana. Oui, obangisaka bango. Mais kota Karine, obangisaka ta chinois soka te. Na webi eloko babeta na Niao Suzuki ya. O sala 6 jours. 10 jours olobaka eloko te. Elobi yo moko. Ngaso babeti eloko moko esui. Na vandaka nanu calme na kozongisa na bongo te. Na lekisaka ta une semaine, même un mois. Ndengo salaki na Niao Suzuki. Abetaki eloko moko. Eloko ngwe kangama ti lelo. Yo moko lobaki yango te. Tango zoloba ya Marie-Laure. Olobi Marie-Laure. Azolela nde bafingi eli 5 ngai pe na lela kawa pona makolo nanga ata na zabongo te. Folo baka bien. Ngai pe na lelaka ndenge Niao Suzuki l'équipe choc ya Karine Mokonzi. Abetanga eloko. Eloko wane kangama pe na lelaka. Oko continue kolela. Pour comprendre sikoyo munene ya Karine Mokonzi. Na yebi déjà oyebi munene na ye. Mais faut na rappela ka yo lisusu. Na yebi pe ata na rappele ote oyeba kaka. Siko fo yebaka. Ba oyo nyonso balandi ye na se bazandenge ni. Na pesio kaka oyo azo beliso ti siko. Okokota na maladi yango ti na 2023-2025. Oyo kaka ya makolo. Donc muta beta yango Niao Suzuki. Ekota yo koleka biloko to babetaka yo. Ndengwana te. Alors mida, yona Gloria, il s'est fait à Pamba. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amélange donc ba sont dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amélange donc ba sont dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.